La paiement. Il y a son lot, sans soutien. Dans soutien, bien, il sera né paiement. Donc, il y a mobimba. Maman, où tu es? Soutien, mon boy. Ah, moi, tu connais quoi, Bakaka? Donc, basi ba ko ki charité cinglé. Oh, soutien comme $100. Soutien comme $100. Puis mon akabelo. Oh, il y a son lot, mais nga ebité. Oh, il y a un moto. Oh, oui, ça va maman, on a bien. Soutien puis mon akabelo, mi bali ba ko sombe la bango ngote, ya on va profiter na cinglé. C'est ata yo mo pe ba mo ya bo. Ebisanga. To kanga soutien. Oya makasi. Et non sombe la maman boy, faut na tonton non là ton télé marabout. Ah, il y a qui est un soutien. D'abord, je suis dans la tapée, on a des boyens, on a des cabos, on a soutien. Et la mêle les mal, on faut un soutien. Mais tout le monde est là. Il y a tant de salons, on fait un autre à moi qu'on a quoi. On a que ça se fait au téléphone, au téléphone. Non, tu m'as peine y a un rabo. Et télém. Papa Fanny, on a eu moi, c'est ma belle zone. Bongo ya bienti. Il peut les maisons, hein? Et que nous sommes à la néni. Quand nous ça veut dire que le monde a tous les dettes, gauche, droite, et que nous sommes. Nous soutien, nous soutien, nous soutien, non, belle pamba, gastrite de yozwanga pamba. Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya muziki ya culture pea makambonyo cesare kao info plus tala pe mona info plus otala kawa. Mbote na bino balandi émission na biso. Merci na confiance au bopesa biso na chaîne na biso info plus. Lelo toko beta mo masolo ya phénomène sans soutien na ba fi na biso ya kin. Tozo e balisusu te toko mi wapi. Na phénomène wana. Donc moi si nyonso na kin donc ajikuta ezokipe te. Omonaka moi singlé, moi body sans soutien et on toko meka mo ko tambola. Ko tuna mo ba jeune fille na biso ba yebisa biso. Moi, style, on a besoin de panani. Tozo e bate. Pas ba Kardashian, pas ba nani, pas Niki. Sopi ba mona kan panani po biso penana kin ah mort. Hein? Moi phénomène on tozo e ba penate on to tambola. To tout na mo ba ne on a biso ba yebisa biso soki bazeli yango wapi. Po somo moye dega kutu ya kosakana te. Oui, namoni tantine na biso azoleka et to na poussa na moi pemeni na meka rotuna e. Ce qui est phénomène, on est pas naïf, ce qui est péaza parmi ma fille. Bonjour Tantine. Oui, bonjour. Bonjour, ça madame. Ça madame. Oui, Tantine, l'autre zo bêta, moi le solo phénomène sans soutien. Na bande on a biso basi. O tozo mona ki autant mona la nzela boy. Moi va partir tom so mona moi et telemi ya rola la pe la li tozo e baté phénomène wala pena ba ou bazoli yango wapi. Et outi wapi po ya et ça moi succès na kin boy ba finyoso sans soutien. Oui, phénomène en gros, comprendre pété. À ta biso mo ba jeune fille mususu, to comprendre phénomène en gros. Tout le monde a toute la majorité ya ba jeune fille parce que za la na ba singlé sans soutien, soit polo sans soutien. Tous ces phénomènes ont ce que hôtel wapi. Mais ils ont kamouissa, tout le monde on a respecté devant mes parents, devant ba mikolo. Au moins la jeune fille sans soutien, tout temps bolé na l'aise, tous ces batté ce qui to comme na moment ni to na temps ni vraiment. Tous ces batté. Non, yo ben dans ça bongo c'est biso que hermo pe natala ki di babu ça la honte. Bon, on a tongo peut-être, on a eu tongo, on a caché le pango peut-être, mais si on est en dehors de la parcelle, on a chaque soutien parce que on est intimité nanga, donc on a trouvé un gros ça pena qui te côté comme ma bongo. Donc bongo comme ma bongo on a trouvé un gros pena qui te côté malamte. Ok, conseil ni nyoko pe ça na bande on a biso basi o bazoti carrément ba partie na bango intime libanda. Oui, je ne sais pas si on va yoka, si on va rolinga parce que ça mode, ça temps on va ndimi balata. Na bi conseil penza pe ça monte, na ça va jeune fille, ba to bazola ta bongo. Ba ko pe ça ntoto la bango un peu respect, ba se respecter. Parce que moi si yaza maman, yaza base. Aza fondement nzoto moi si to bien ngo eza sacré batika ko exposer nzoto na bango bongo conseil na ko pesa ka yangwana. OK, merci.
On a toujours continué l'émission la biso, toujours tambola. Mingi na bande on a biso à Bassi. Donc baron est vraiment faut pas expliquer biso. Les pourquoi ba latara bilama la ba ko mi ko lata bilama la bango sans soutien. Bien tu soutien et za la malam. Murumuna bodi alati et dessiner mtu a mabele eza bien te. O muna lati robe azana epe muni. Alati ka robe pe amukuse. Ozoma ke eza bien te vraiment so fing ça biso ba mama. Biso kola kinde on atteint et là te so ça qui bien double panne, tu super mabala pe ya bien. Mais oya lelo ezo comme ça biso vraiment na pasi na mawa. Biso etant que ba congolais to kolanda bango te toza na culture na biso ya elateli double panne so la ta robe non normal pe ya moulayi eleki ba genou et ça la bien ta journée de la femme ni o to leka ba basi ba jeune fille ba ta très bien et bonga ki pe ba ti ba double panne na bango et bima ki bien so to continuer ka elateli ni ko ça la bien woni za ni culture na bango mais ya biso ba congolais te. Ok maman, conseil ni nyoko pesa na biso bana o tozoti kama ba partir nzoto na biso libanda. Conseil nanga ezali nde bo bongisa elateli. Boko zo mabala, bebele bazora te mabala pone elateli ya mabe. Tango zo lata ndengu wana ezo monisaka ke ozandumba libala malamu eoyati. Yango conseil na pesi bo bongisa elateli bolata normal o monisaka bien. Ok, merci maman. On a toujours continué, toujours marche na biso. Phénomène ok. Toujours continuer dans le toujours. Ah, toujours continuer marche na biso. Tomeka un peu consolana mamie. Bonjour. Bonjour. Bonne nuit maman, vous allez bien? Très bien, merci. Ok ma chérie, lelo tozo bete la moi si je na biso lelo eza phénomène sans soutien na bande ko na biso basi. Pona yo, phénomène wana ezo plaire yo. To ozo mona ngo banene. Bon, nga vraiment personnellement et c'est pesangante parce que eza non nzoto biso basi. Eza partie intime ya moi si na nzoto. Tant yo zo tambo no bongo. Même na nzela ka bobi no nda kunde no mo ndeti ba msusu alatne ka sangla pamba ota mon pe na nzela sans soutien. Ce n'est pas bon parce que bana basi msusu, bana mibali msusu tant ka mo bongo directement au PC ba makanti msusu. Donc osum sino muninga. Eza vraiment bien te pona ngai. N'habite pona ba msusu mais pona ngai eza bien te parce que même na ndaku tant place aux bande ko na mibali papa zana oko la ta bongo te sans soutien la tino posano à l'aise. Ok maman, conseil ni nyoko pesa na bande ko na biso bazola taka bilama na bango sans soutien o bazotika ba partie intime na bango libana. Bon, conseil nga na pesa bango ba garder nzoto na bango parce que tant amitiki bongo ye nyonso donc muto amone directement ndenga za na kati. Ba sele soutien pamba te, soutien za po et garder nzoto ya mwasi. Soko za onza poso zo mpepe to boite ba moeza mais tant oza yo moko na ndako fani na wiyo ko zo no mpepe mais tant ba bazawa na una nzela ko sala bongo to kola taper bongo te il faut o mi bomba quand même. C'est bon conseil. Ok, merci. Toujours continuer marche na biso. Na moni pe tantine moko abwe na poussa na kaka. Mais ga ba okima me tozo la na ba okaka mami yaka yo pene ngamo nde na kangiyo. Ngamo yo pene nde follow ba ebele. Bonjour maman. Bonjour. Bonne nuit, vous allez bien? Vous allez bien? Oui, tozo beta moi ma solo phénomène sans soutien na biso bandeko. Basi yo déjà tozo monela nde pena bato tozo lobela. Hein? Ye yo pena nde tokangi ba on bato tozo lobela. Yebisa biso non yo moko tant ozola te lamba sans soutien ozota mwana nzela isala ronene Maman. Mais le but est que lamba nyonso ndeza na il faut la te ngo soutien. Oh, comment ça? Pone la boye et lamba nyonso te na ko la te soutien. Là ils avaient mabela pe na mikeza na ngo pe na te faut na la tara soutien. Mais bah là t'as qu'à soutien pour se protéger. Protéger maman. Pas te la paix moi ben intimité. Bien intimité mais là ta so c'est la me sengi na la ta soutien la mo bende sengi na la ta soutien na la te dans soutien et la mo sengi na la te dans soutien ndenga la ba sengi na la ta dans soutien. Eh Mustafa Malembe zora mambora zoka. Boya na bela pema. Ya solo sans soutien dans soutien beli sera ne pema. Donc ekanyi bite ekanyi mobimba. Ba mama uto ya mo afandi na ukoka te bolo kulongola nga lelo kwesanga muku. Voilà, olobi bien ba mama na époque ba mama na biso to bana ko mona ba otambola nze to tikala mona te mama mo boye abimi na ndaku na ye sans soutien atamboli pekin mobimba
phénomène wana biso tozweli yango wapi bototika na omona ata mama te mama bakolata soutien de tongo lelo ntina tongo alobi jamais aolata soutien mama kutu mokolo alati soutien ya moko mpenza ete na lembe azonga tiango na saki siko boka ngai mais mama so omoni mama alati soutien te seke aza kaka na ndaku mwana libanda ndaku parcelle azosala mosala mais libanda te ndenge biso tokomi sikoyo bien sûr nga mpe so nalati soutien te seke na mpe naosala mosala mais ya moko mpe neti ye ata yo moko mpe na bamoko ya boye yebisa ngai tokangaka ya soutien oya makasi eyindi kishasa twana poto te kishasa ota bamoko ya boye so na beti mwa elamba mwa liputa nga wana na soutien donc yo nyonso ndo oza bolataka ndo sa soutien nyonso ya bilamba mosusu nakolata mpe na neti boye nde nalatika ya boye na soutien elamba elembalemba nango boye foka ya soutien mais tozomona mpe bandeko na biso mpe misu mpe balataka mpe bilamba oyo mpe mwa alexi mwa singa soutien mais yo tomoni yango te bilamba mosusu mpe so olati mosusu mpe basala mpona soutien te mosusu olati soutien singa soutien moi ete bimisala te neti elamba liboo moko nalateli en soutien yo moko mwaka esimbika te ya biso te bilamba baosala nde soki ekoyi mambo ya soutien ifo tozonga suko te bilamba baosala siko tosali tosomba bilamba te mais eza kutu malembe yo malembe temporise ifo tosola mpenza bien eza kutu ezaka te baobligaka biso soki okei na zandu tokoti mwa boutique moko boye fo sombanga elamba yo ndenge oza bo nayebi ke oza intellectuel yo moko ntango okei zandu to okei boutique otali elamba est ce que ozaka oblige yo osombaka elamba wana mais so nasepeli nango ekoti ngai na oblige osomba ti elobi te eloko nalata soutien fo tolataka biloko moko boye ata yo mo molungi ete elamba na esepelisi ngai naosomba lokwa epekisami kolata na soutien naza oblige osomba ngo te mais naotala naosomba ya fe nake soirée mpe boye soirée mosusu elamba mosusu esengaki elamba balata na soutien te nalata ngo kala elamba ebeti bafofanasi mais foka nalata soutien esimba te yoka nanu malemi yebisa biso na kala avant nanu mwa makambo oyeya boye phénomène oyeya yo banda déjà kolata soutien te tokomi kolata ngo kala ntango omoni baninga bazolata ngo te soutien nde mpenza nalata yango mwa tro te mpo na ngai nalata yango mwa tro te soutien mpenza mpo na ngai nalata yango tro te ngai nayebi te bilamba ona kolatela soutien kokoma mpe 5 na ndimi te yo nde oza boye ko debout congolais ezala na ntongo toza debout congolais ezala na midi yo heure nyonso nde eza boye bonjour na bonjour na barrière pensée te ngai alati na mpona elamba na ngai mpo ngai nakoka yango te wana tie barrière pensée etali ye ngai nalati mpo na motu te nalati mpo na ngai moko to nalati te nabanda koséduire moto eteli to nini te nalati mpo elamba na ngai nakoka yango te yango nalati yango te mais oyo ya olata yango mpo so nalati yango mpo na motu te nalati te mpo na motu te mpo na nga moko yango nalati te nga moko nakoka te nasepelaka nango mpenza te yango nazalaka mpe nango mingi te nalateli yango te o mpo na papen te mpo na motu te bamona ngai mpo na nga moko mais kolata soutien te wana obimaka na ndaku papa azali bafrère bazali egenaka bango te ntango ozobima non de yo moko nanu egenaka o te obimi mpe boye papa afandisa mais olati mpe sengle sans soutien batour mpe liboso ya papa okei ozongi mais to eleloko wana nakoka yango te nakolata yango te nakosala hypocrisie te mpo hypocrisie oyebi te hypocrisie ekomema mpe ata na miso ya papa mais naolata sikoyo eseni papa mpe ya motu mama na ngai ye donc yo nde oza boye ko donc papa alobelako eloko te sikoyo eseni nga nakokoka yango te ye mo ayebi ke mwana nga nde aza nakoka soutien te ayebi yango sikoyo donc nde eza boye papa na bafrère ya ndako na bino bayebi ke nde eza boye yo mpe na okoka soutien te obelaka pema nabelaka pema yaya donc wana eza mwa babiloko moko boye docteur apesa te bayebi ke mwana bango nde eza boye alata yango te donc nakoya te nasalaki hypocrisie mpo papa aza sikoyo so papa aza te siko to papa aza te abimaki aya akutinga sans soutien nde wana naoluka niliputamba mona tia papa aye omona
mais eza nde bongo tomoni pa ndenge eza boye ngai nayebi ke mwana soko vai na ndako soit nakolata mwa kilote moko ya mokuse mais soki nayoka kokoko papa ye ou grand frère moko aye soit oncle moko ya famille akoti na oluka na zipa nzoto po ebongo sikoyo jo papa to oncle to yaya obima yo na kidiba le tokenda kobibi koluka elamba nozipa nzoto trop tard vome bayeba na identité na wana toujours mosusu boye oya boye osoko obimaki so mpe ndeni yango wana ozonga papa okamwa yo na biloko biso toyebi teke yo olata ya biloko moi te vome bayeba na identité na yo mpo jour bamona akamwa na ye te ate mwana nga azalani kabo ya ndenge na ye donc yo kutu donc inutile kutu ya kopesa kutu conseil eza te mpo yo moko déjà oza déjà na be ya makambo ngo donc nazomi bayeba wana kashe na oke oya kosala bamascarade moko boye eya okoma papa ya oregrete ozala nde boye donc eya okamwisa papa na okamwa na bapere mosusu boye pour mpe akei obomi papa oyebi yo osangisaka amona bamaloba nayebi te toloba nini me merci. Oui, nasepeli na bino makasi malheureusement yo pende na moni ça va moya makasi mikolo ba moya taka ba moya boye on n'a pas le choix donc moya boye to ça ko boni. Ok, merci. Ouais, toujours continuer toujours phénomène biso. Bonjour ma chérie. Bonjour. Oui maman lelo toujours le bela mingi phénomène sans soutien na bandeko na biso abasi. Donc pour na yo zo mona ngo iza ndenge nini mwasi nyonso akomi kaboye nyonso eza ya kotelema na nzoto autika libanda pour na ngai eza mabema eza pe bien parce que soutien c'est non obligé te. Il faut quand même te soutien. Non, c'est pas obligé. Netinga personnellement, j'aime pas d'abord porter des soutiens. Côté moi là, soutien bon na ko mais on se peut au coller de soutien, netinga la ti bofana ta soutien la carte pour son tiki nyonso ba plan sur libanda. Mais c'est la maman boy mino nganzo donc là tu la soutien. Soutien eza na bien côté mbola bongo mais eza bien pour na biso ba jeune mikolo excès comme trop. Na bi le coup ba comment tout excès nuit mais ba yo ka ngote. Bon pour la raison on m'a bépé naté netinga na va na nda kuna ta ba soutien mo boye monte ko ne ko bakaka netinga so no so mela maman boye fona tonton on la ton télé marabout ne ki ta ba soutien monte ko bakaka mo boye na vie donc yo pour signer na OK so mbi pe la maman boye pe o télémisi na ora akini ne so pe la mako neti la maman il faut na la te télé marabout. Et on te dit non là tu n'as pas les mises en ça non geste en Mustafa Malembe ça non geste bien au moins la mangana mona bon ça là ya tango sala ngo pe o tala mo kuna kwa o la sabiso pe na ne o telema neni non tama pe ne yenga ngabo e telema wa yo isala bien e ça bien mais mon pe non là te pe moi la maman botin les na la tendance net na la tibofana dara soutien. Mais oyebi combien de mabaku oyo tika na nzela tango oyo tambola sans soutien wana ba papa na bandeko na bisa mibali oyebi te wana nga mona baza bazoba so ba sala mabaku wana etel no ba ngam na lati na la malon ke beta libakwani obengi bango bazoba oyebi teke misu na eza boye tala ra esika moko boye so tel neti beto libako longo no misu est-ce que nga ton na tiki bona zo bien botala nga te na ole kana ndia na kei na ngai so beta mabaku na wana yo lukoka nga nzete yo eteli yo nga lati na leki na ngai aluka sa nini akanga nzete aluka kanga nzete osu neni na comprendre te kanga nzete neni yem to ye batango etele maluki ka nzete akangi expliquer biso non ba terme ana et l'équipe moi akasi quoi aluka kanga nzete etelema nini etelema po ya mabaku za mabaku bele mususu na ko exciter ko soki neti etombe ke na exciter yo wana mtu oyeba ponga dana kende na ngai mtu oyeba ponga netinga soutien lingana nga soutien te netambola nga ba soutien mo bikanyi ngai non bela pamba gastrite de yo zwanga pamba c'est que yo tambola ne na ba intention obetisa ka bandeko na bisa mibali mabaku po ba luka ka baka ka banzete
Non, j'ai pas dit ça. Non, binini. Nga lati na elamba na ngai. Parce que tant on le kana ke beto libaku. So mo na beto libaku yo mtoeba. Tant ba te kabila mana nini kuna ba cha te kabila mba oyo ezaka pona mutu boye te tant nga liza na ke somba boye. Oh lizo ko somba te rien. Ato na ke somba kilo tuma mukuse makasi ya sexy makasi ba te ke na ba ngaka. Parce que tant na somba ba ke na la tate. Tant na ke somba la maman soutien donc et des na mtu libele nyonso. Est-ce que ba ko boye na somba rien na somba. On lata no ba ke na beta frère na libaku etalinga te so beta libaku na ndenge nao ozala pe na petit chéri oui nazara na bango nazara na ye bango e comme ça na ye mama na makambo eza minene nazara bango te nazara na ye te ya liboso nezara mama solo te ya liboso moni li em soupe libaku e muno esala libaku mama mwana non esala na ngopeti donc petit chéri na yo pe ako permettre yo OK pe osomela molati pe boye yemo déjà amoni que ça ne va pas mais andimika atambola na yo izana kiana ki petit chéri no musika pona ye akoyiko peksa li commerce pa biso bina sala ngo na osala koto ke no marié kutu marié yemo ka koti magasin asombeli mosi ne la maman ya mabe aso mo se pena kilo tsamuki o nga na to bimaka boy po linga bon bosko ye am so linga ni bon po bana bana la ta bon pekse ni ngate mais wana lobi bien marié ça na normal aza déjà ye akoma déjà occupé par mutu boy mais jusqu'aux a occupé tu es libre tant ozo luka muta pousa na pemel na yo mais ce que yo na genre wana ndo tambola bongo nde ça ke ozo benda bat ba pousa na pemel na te nga benda na mutu te nga to na tambola benda na mutu te ba oni mbayaka na bango nga na olega na benda na mutu te na lati na elamba na ngolo beki na obenda na bendi na nga yo te ya yo mutu yeno na ndenge nao ce que na invité yo kutu mo pesa conseil na invité yo tu mo pesa ta conseil na conseil o pesa moni ngai e mso sala nga pasi ne ba jeune fille na ndeti biso to komi olata mikolo neti ba jeune fille misusu banda asata ba intime ndeti mana da soutien te mabima rape neti ngai na bona ko ya cour jamais na ti soutien te neti lamba boy mutu mso mana te mama be mais ti ona soutien neti lamba boy transparent la ton na soutien te parce que comment ça makamusko na nko mais non pesa conseil na ba fille na biso ba fille mikolo yo soutien eza na obligé te to la kaka mais eza na obligé te ke okanga na soutien te et am soupe longo li soutien le comme pepe pour moni se ba moi makasi ba buibu e bimaka ba buibu pe na skoza ba buibu bon ke kutana mutu bwa mo salite nzoka olingani ola soutien mingi o mo ne faut la ta soutien mais il faut pe otika moi mu pepe mon PPP bimaka au monde conseil non pesa kaya ngwana OK merci makambo eza minene pe matata ya dégâts donc tozo continuer toujours na marche na biso quoi mbote mon frère mbote maman oui lelo sujet na biso eza bongo phénomène sans soutien bande na biso basi ande na mono za na bité so garçon plaire iso be yo moka ndomi e biso yo zana animé bande on a biso basi tant ozo mona ka bango bazo tambola ba sans soutien arolata na eta mso la maman mais alingi na ka biloko akatité na pona yo rolo bani nete pona nga premièrement likamanga rolo ba liboso zaki bana basi eza ko envier aussi longtemps que ba parents bana makokite ba ko kwa encadrer bana te yango monike ba bima mso ezaki pour leka moi pas ko bima ndaku alati mabe mettons na hotelemele avec son salaire ngani na zanelo wa bisete bon baba monsieur eza to rolo bebele te mais bande ko basi ba ndenge nini ba ko encadrer ba ko na bango po biloko bongo esenga ifona chambre ya biso eza sous chambre te libele ke lezonga na miso batu papa fandi na yo mwasi mabele ke ezoni bongo ya bienti libele ke lezonga que nous sommes à la Quand nous sommes, ça veut dire que le monde a tous les dettes, gauche, droite, et nous sommes. C'est bon, ça bien. Mais qui nous bandent les ans 4. Quand on vit, tout le temps, la série, la Kardashian, la Luna, il y a raisonné, mambo, et là, qu'il tire une autre, mais maman, mon soutien Mati, il comme ça. Donc, basi ba coquille charité cinglé. Oh, soutien comme $100. Soutien comme $100. Puis mon kabelo. Oh, ya solo mais nga ebité. Oh, yo na moto.
Oui, ça va, on a bien. Soutien pour mon akabelo, mi bali ba ko sombe la bango ngote, ya on va profiter na single. Tu sais kali to le polele qui ne zone. Donc ne za boye, soutien ko $100, ya on va nous lancer ba oti ka mabele na bango libala. Pour mbongo somba ngwezati. Ya solo, yo vérifier bien soutien ko $100. Donc au moment la peine de rona moi si boya otambola nzela sans soutien lobele lote. Pour ça la keka elote donc tiki ele. Tellement na makoke zate. Mbongo ezate batu ba sala o balingi. Po mutu ba kadraka na eloko zo salela e. O tangisa e, o liesa e, o vandisa e, mais tango ezana ngote asa vina e moko, azana droit ya sa o ya lingi. Yango na pesi kombo eke zongi. Donc pour na yo soki na landi yo bien, pour yo pena o landela bandeko no abasi, on encadre bango ezaka ke no faut salela bango quelque chose. Soit to pesa ka bango mbongo ne yo monya ngo ko landela bango yango wana. Mais suivi ne yango wana le vie sociale tango ya na ngote. Yango kindume ko makasi. Ba tika biso to fana na baba 2h 3h na leki na ya na papa na mama et ça to comment kendisa to zongisa biso nyonso e ba yo kate Malem expliquer biso non bien côté na eza moi cadre mo le bec ezongi donc parce que moi chimie muke na comprendre te lote ba ya ba papa ba mama to fana sika mo biso nyonso to kendisa to zongisa expliquer biso na ta moko si j'ai si ba mama mama na papa ya na ski ya nani nerona moi si ski ndeni na ki moi si ya na mama ya na ya donc moi si azaka moi si na ba mama singa na likolo mama pe na sengle wana système tema soutien cher na ba mama pe ba la ta ba oh et comme il dit pas maman na ba mama pe kinde zonga ba mama pe ba ko mo kinde sa ba zongisa so ezate so net bilo ka boy na senga pona nga soki na lobe bele yo ebika to banga na biso mais na mususu eza logique l'état na biso na sa musala mo bona ndemo ya kiseoye ezala te mamandiga se kota balandela mambo na ndemo bien. Donc yo pona yo phénomène sans soutien na bande on a biso na ba maman ndongo lobi donc faut l'état pas kota mama on to ezande conscience à mutu l'état fa kota ngo banana o pénaliser ba boutique d'habillement biso to mindele te biso to sale biso folie puta nati journée de la femme boy ba kende si bazongi si mais fait liputa kende zongi kete kende sa nini lo ba ngo bien to comprendre expliquer ba poto ba comprendre et que les zongi o ta mo chini o kende zongo na poto ba welela ngote pesa nga et que zongi za nga na lingi buzo bate moi na poto bino kuna bo vivre mindele plage kende zonga ga biso awa robinet kende zonga soutien zo kende zonga ke sengle comme kende zonga basi faut ba ndenge ko lata poto pesa ba parents na miso respect il faut ko yoka mona zo yoka te a mériter il faut to annoncer recrutement ba o ba yoka te to ke tina bana ba mboka po ba ke yekola kuna to komi bongo e ko ba bongo opération mboka e bana to annoncer mboka net nga mutete lo ke loja mukongo na ba kongo po to lingi sute biso mo mibali to komina ko yoka po bano bazo yoka te ne ba boma mboka c'est to yoki na mokonza mboka ko soutenir biso to ke liboso tant to yoka te wana ko kende sa ko zongi sa c'est opération mboka na fo bana ngona ne pa na yo po lobi ke no bandeko na basi le rosal la bango le mboka oh tika boye biso dia ba kemba kenda loja ba kenda ezonga ya solo da auto cité mala moko biso loje ko mo kende ezonga so zo yoka te ba tindo mboka awa il faut moi à se comporter très bien so za kana buzo bato lingi na biso te mais yo posa ba master pe o za ba master ba ndona mpe ba wala tala tape ba bilamba ça soutien ba ko éduquer moi na bato ngana ke ko éduquer ya biso mono na cité na ke 5 chantiers mais le bi ba on so déjà loja déjà biso loja parce que avant que tu pas bato il faut ba se plan le comportement chez biso tamba uta mboka bakenda ki bazongi ndesko to mo kendi sape chez bato ba ozonga yo matate ke zongi ok merci monsieur Silité et monsieur Silité bana poto to silikine bilamba be bano tina botina basiyara ese miyaki botinda so su babambo karadasha kuna nanzela tambola ne bongo te balandaka e ba kengele e artiste biso ay komi skolo wa to envier bilo mo be to ana miso na ngote net to ana ngote to limite ba konzi bo sala likamo ba konzi pe ba sa mabe tellement que ba be tana ba meyus ba omo nima
oh kasi babetana ba mitie yango ne bazopesa baaccès ya buzoba mokili ezobeba bobomia biso mboka fitir na biso ezabi nga esisi na nga émission si te chaque jour bono yanga na loloba mingi. Ok. Apres 10-12 kais ekendaka ezongaka me ya bano bazoyoka so boyoka te musika kuluna te bato basalaka neti bosola nanga bananga mete mécanicien nana entreprise nanga ekendaka ezonga motu nanga ezokende ezozonga cerveau kende ezonga bawelela kende ezonga te mayele ti nakende si mayele nazongisi na mosala boso motuka ebebi naye nateki mayele nanga na se retrouve yaloka nakende si nazongisi baotaki na percé nana balox me moto ya mayele savant. Donc mécanicien plein. Mécanicien peut-être maître na ko font l'école na otangisa pe élève. Ok, merci. Saki alingi atala émission ya kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka